Bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows Denar TV. Merci, Naba soit Balandi des shows Denar TV. Ce que Talingamba Liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tu es na sujet moko to solo la ensemble. Comment na mokili lelo, tu éviter mokili zo kende wapi. Le monde arrive à la fin. Mais pourquoi na lobinde ngwana zena munso image. Talana nu image o ebongo zonga to le kana développement. To solo la peyo o ebisa biso nini yo kanisi par rapport ya image oyo landa otal. C'est vite ça m'a pile. Pile en pile. Ça te fait marrer comme ça. Qu'est-ce qui vient là? On va regarder. On nous lève bonnet, attendez. Qu'est-ce que tu fais? Expédition de temps fait voyager, tu as voyagé déjà. Mais chaque ambassade américaine, on a l'autre bagage qui fait. Mais je dis à lui, le bagage là de casser. Amen. Je prononce, monsieur Devine, là pour le jour de résidence pour la faire votre livre. Et bien, bon, ça fait simplement comme ça. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Moi, c'est la belle. Bon courage, frère. On a toute la gueule pour casser. Et mon frère pour ça. Il va témoigner, il va témoigner. Voilà yo moko landi omoni otali image wana ndenge ezo salama otali ndenge nini papa wana azo sokola makolo na ye likolo ya nzoto ya bato to pe likolo ya nzoto ya ba mama to pe likolo ya nzoto ya ba papa y compris même bana bazana kati wana ba mama bana bana na maboko mai wana ezo sopana elongwe likolo ya mama ekepe na likolo ya nzoto ya bana. Bon, qu'est-ce que nous allons dire par là? Oyebi mokila lelo ekomi passe. Bato bakomi koluka nzambe lokola mutu ya mokili. Bato balingi bamona nzambe na misu. Yango moni bato bakokende tina ba pratique ndenge wana. Yango moni pe bato bazondima ti ba pratique ndenge wana na nzoto na bango. C'est-à-dire to boy kondima nzambe par la foi. Mais to komi koluka to ndima nzambe physiquement to mona ye boye na misu. Voilà pourquoi bato bakokota na biloko ya boye. Alors, eloni nengana loba par rapport ya image oyo. Image oyo, je ne suis pas sûr quelqu'un qui a certainement que c'est une église, qui est un pasteur, ndazo sokola ilongi na ye to pe maboko na ye to nyoso azo sala wana likolo ba fidèle pona koloba ki azo bénir bango
soit pour la bénédiction, soit je ne sais pas baptême, soit je ne sais pas quoi, je ne sais pas moi. Mais je doute un peu. Parce que image ya ndeko oyo ndenge azosala likolo ya bato. Batindela nga image mususu ya ndengo wana. Natala ngo me na ndimaka ngo te. Mususu namonaki image ya mutu akoti na tono. Asukoli en fait, ami dindisi na tono, abimi azozwa mena mai oyo aza na kati ya tono esika ya mi dindisi mai wana azopesa bato baomela. Sauf que image wana natala ngo ezalaka vrai te, ezalaki mise en scène. Ezalaki elo mo ezali nango comédie. Également, pe ya papa o ndenge na moni azo sukola makolo na likolo ya bato tout ça. Quant à moi, je trouve que c'est une comédie. Eza nango comédie bato bazo sala kaka pour salir aussi l'église de Dieu, pour salir aussi les hommes de Dieu. Voilà pourquoi je doute un peu. Ya on ngana tia image oyo biso na bino to solo ensemble. Est-ce que image oyo eki kozala ya solo? Papa o mamba zo sala. Est-ce que tu as solo et ça peut église moko quelque part parce que langue nanu ba oloba eza langue ya pa na biso na Congo te mais eza ba langue de l'Afrique na yo ki penda langue wana bien te eza ba dialecte na bango eza anglais te eza français te voilà pourquoi na yo ki penda bien te mais eloko tongi to lobelela acte par rapport ya vidéo ndenge totali vidéo na makambo eza na kati ya vidéo wana likambo ko kama soki réellement ki kozala église. Est-ce que l'église y a marqué à boy? Pourquoi tu vas kondimati ko kendo koma na ba pratique ya ndengo wana? Voilà pourquoi na lobi ke to boy kondima nzambe par la foi. Ces derniers temps, batu balingi kondimela nzambe par la foi te mais batu balingi nde physique. Batu balingi miracle. Parce que le miracle c'est physique et salami muto amoni. Voilà pourquoi ba memi ba te belé na ba pratique. Pourquoi batu balingi miracle oye salami na misu ya moni nde andimi batu balingi ba mona nzambe na misu et non ya koyoka et non par la foi. Voilà côté mokili ke na kokufa si réellement ba image oye est vrai parce que même moi j'en doute. Yo on a laksabino balandi nyonso des choses de Nar TV yo o juger image o ndenge est-ce que ça ya solo ou bien ça juste comédie pour nga personnellement j'en doute na douter moi muke na image o. Parce qu'il fallait tout le monde appelle l'ingomba on pena mobimba ndenge ezali bien que ndeko abenda ki moi vidéo muke et la kisika mo bato ba liboso wana mais fallait ba laksa biso côté bazali banani bazawana eza disposition nini poto ba ko déterminer image bandeko batindenga image oyo ebele na dutaki nango mais jusque là na omona du fait que ezo comme ebele bandi ko koma sérieux bandeko bazo tinda ezo koma sérieux ya on a eto tia on na kati ya émission to meka ko laksa bandeko to laksa ba mama to laksa ba papa ya soko kende ko sambela nzambe tina niveau ba pratique aboyi oza mobungi soko linga omona nzambe na misu oke na ba pratique aboyi. C'est-à-dire que bandimi ya lelo to pe ba Christ ya lelo ba komi na esprit ya ki Saint Thomas. Ba Christ ya lelo ba komi na esprit ya Saint Thomas, c'est-à-dire batu balingi ba mona kaka miracle. Batu balingi ba mona nzambe na misu, ba mona ye na musuni. Voilà pourquoi batu ba okendi makosa même ba pratique ya ndenge wana si image oyo kozala vrai. La supposition pepe comment oki kondima ke muta kende ko sukola makolo na ye likolo nzoto na yo po yo luka bénédiction to po yo ko lukelongi ya nzambe ezana ba pratique ebele se koti na kati ya mangomba ezaka oyo te mais to komo mona ba pratique ekomi ebele ba pratique ekomi ebele to moni pasteur fois matalikolo mutu alobi azo délivrer to moni pasteur na mona ki image musu batindela inga ya pasteur musu oyo bazo yemba soki eza komata eza je ne sais pas blo moi ndengwa ça dit pasteur wana non yazo kena batu kabwe eza komata eza je ne sais pas nzembo wana na bosani do so akeno kabwe yo poke kabwe oke kabwe des choses tala to mona makambu le temps de la fin to mona makambu na kata église na moni pasteur mususu balakisa inga batindi ba image nazo ko insérer ba bloko nyonso pour comprendre. Pasteur azolongo la maman milimo mabe, c'est-à-dire a étranglé maman na kingo. Na banzo koza la témoin oyebi image na oloba. A étranglé maman na kingo, c'est-à-dire a fini maman na kingo na 2 mecs randenge na saliboy. A simbi mungongwa maman a fini tina niveau maman KO. Maman perdre connaissance. Et
yaya ba démon ngo bokomi kolongola bango tina niveau boy pasteur akanga démon clé pasteur akangi démon nyembes nyembes o pasteur azokanga na nzoto ya mama pasteur akangi mama nyembes na kingo afini mama tina tina niveau mama a perdre connaissance mama KO yaya tokomi wapi na ba mama tokomi wapi yo pasta na ba mama tokomi wapi yo na ba mama c'est-à-dire pasteur asimbi mama na kingo demendenge na zo l'action boy anyati kingo a mama tina niveau mama kangami pe mama perdre connaissance mama KO bokomi ko beta ba démon physiquement démon c'est l'esprit le diable c'est l'esprit bino bokomi ko beta ba démon physiquement ok nous nyata mama kingo boy okene na radio boy kingo nyonso ezu ba fracture muto akufi yaya tokomi wapi na makambo yo tokomi wapi mususu yona na sela bino ba émission akangi mama chao na lipeka kuna na likola bakiti ba yango ba démon o ba pasteur ba komi ko beta na maboko pasteur akomi ko beta démon na makof non mais ça c'est impossible ça c'est impossible. Pourquoi tout ce monde a bloqué pour ni batu balingi ba mona miracle, batu balingi ba vivre kaka miracle. Makambo koyoka, croire par la foi. Non 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 non. Les gens n'ont pas besoin de la foi. Actuellement, les gens ont besoin de l'action. Les gens ont besoin de voir. Les gens ont besoin de voir comment l'esprit agit physiquement sur l'homme ou dans l'homme. Marambu yao croire non. Batu bazé sou na besoin de croire te. Batu balingi ba vivre physique. Voilà côté confusion côté. Et on a une vidéo. Est-ce que vidéo est vraiment église ya solo? To eza juste ba comédie batu bazo sala parce qu'il y a aussi des comédies batu bazo sala pour na ko sa confusion dans l'église de Dieu. Mais biso toza na pour na ko caler batu ba ya pe na confusion. Toza na pe pour na ko caler batu bazo luka ba sala ba image ya lokuta pour na ko salir ba pasteur. Pour na ko salir église de Dieu. Biso toza wana. On est là pour défendre l'église. Voilà pourquoi na l'axabino image et comme singa jusque là j'arrive pas à croire que cause à la vraie. J'arrive pas à croire. Il y a un lobby pour moi, c'est entre guillemets to tia on ndengwana ya on appelle na l'axayo est-ce que pona yo moni on ndenyo ki cause à la paix à solo mais ce que ça ya solo et ça passe. Parce que comment ko kendima tiba pratique ndengo wana. Muto asukole longi na e mai ya nzoto na e esupani na nzoto no c'est ça le baptême ou la bénédiction. Juste une question. Comment on dit mamutazu makolo na ye a sukola ngo likolo na yo mai wane kitela ona mwana tout consort. Mais c'est horrible. To komi wapi na mangomba lelo et salima wa pasi na soni. Ya ona ngai to lobe yana un problème opo bandeko batindi vidéo et belé na monique loko e komi trop tika to lobela po. Eza ba vidéo mususu oko tindi yanga na talika be o eza comédie passe-temps. Je parle pas. Ah ouais, parce que ça blo mususu talika bo moni eza na on comédie passe-temps. Je parle pas. Mais il y a des vidéos où au tali oso comprendre té. Oso baté qu'est-ce qui se passe au juste. Et ça le quoi vidéo on a la question qu'est-ce qui se passe. Parce que ce qui est là qui aussi réellement comédie, j'allais voir que des jeunes passaient bazo sopela ba ngoma ndengwana mais j'ai vu il y a aussi des mamans. Ba maman ya jeune té mais ba maman mikolo. J'ai vu il y a aussi des papas, ba papa jeune té mais ba papa o ba koli, ba yepi wana ba osokola ba ngoma ina makolo tout ça. Je ne sais pas. Ce que ça n'a aucun comédie, je ne sais pas. Voilà pourquoi dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on allait dire par là? Il y a un sengel to keba pe na mangomba. Mangomba ya binzambi nzambi. Bo keba na binzambi nzambi ces derniers temps, batu ba komi ko lukaka ke intérêt na bango. Bible pe lo ba na mkola suka boko mona makambo asuka. O nanu bo mona te bakoya ebele na kombo na ngame bakozala ba benga mité, c'est ça. Donc c'est-à-dire tout ça l'attention na ba passe-temps oyo. Baye ko luka kaka mbongo na ba faux prophétie na ba miracle des diables dans l'église mais bisonde to comprendre kate comment na mutu eko s'incliner pour muta sokola makolo na likolo nzoto na yo c'est difficile à comprendre donc ça lima wa passi na soni. Voilà pourquoi na lingaki na l'action image oyo yaya keba na bikenda kenda keba na ba pratique mususu okenotika esprit na yo quelque part sans que yo yeba. Okende ko kaba esprit na yo oke kaba nzoto na yo oke kaba chance sa vie na yo quelque part sans que yo moko eba. Pourquoi tu cherches le miracle? Keba na molimo ko kendo luka miracle.
Bible lobi tondima par la foi. Bible lobi to sale la foi. Ne vous basez pas seulement sur les miracles. Ba miracle on a des autres problèmes. Na katia ba vie abat. Ba miracle et les prophéties. Hein? Et salut ma passe nazo yoka. Numéro des choses d'Enar TV en wana benga biso. Pesa biso ba histoire vraie. Oye comme lui comme la ba ningate. Tinda vidéo photo bref. Tout le bien des choses d'Enar TV. So tanga le omba boso n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV Otala Kaba Réalité et que ça la bien. Aimez votre émission, commentez, n'hésitez pas, partagez aussi pour les autres et que ça la bien. Et Zala qui a bien humble serviteur, l'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Ezakouya, ciao.